MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bato balingo balinga minde omosi ozomona kandi ozomona yaza kolakisa nzoto aza kolakisa Dubudopski eloba bokechuwa yambo donc awa tango tongesali abetsaki ba injection pour kovimbisa cimenterie de Lukala. Donc obokomona awa tango abanaina ko régner quoi, abanaina ko régner aza kolakisa Dubudopski ndenge nini taille vandi nzoto mfwange kitoko. Et malheureusement quelques temps après ba conséquence ça va biloko toyebi et a comment ekopola ba opéra qui simbité opération simbité je crois ba te belé ba moni ba image wana et moi ko tchango ezate sinoté YouTube a bloqué nini parce que c'est tellement sensible qu'elle est beaucoup talaté moni nyamaso epoli voilà donc nyamaso epoli donc qu'elle yakosakanate. Et puis si pas si peu de quoi tiki banami balé. C'était une Congolaise vivant en Angola, une Congolaise vivant en Angola et tiki banami sato pardon yokanami balé banayamike donc kufika aboy keka aboy. Et avant sa mort elle a peiné azolela ba image ezotambola bato mingi bomona ba image ndenge azolela na beto hôpital pas si douleur parce que ba pi penze ba pi donc masoko pour libolimbisa. Et pourtant moi c'est kitoko quand de bomoni ninga zali longi na eta ina ya mabete na habite soki to lukani na mokila bato oza image ya liboso to tshela bino image ya mibale ya ndeko mwasi mosusu oyo image ya mibale ndeko na biso ozomona kombo na Laetitia ndeko oyo akufi na bebelei BBLL bambebo na ye awa c'est comme si ezomona ke bote kovimbisa ngo akufi na bebelei akufi na Turquie abana ovana na Allemagne congolaise une jeune fille de Veneva atiki mwana moko botala komona ye aza mwasi kitoko na ebite nzambe okela biso mawa nzambe vraiment sunga biso les amis kande na lobaki l'autre fois vous savez soki nzambe a utilisé de Satan va utiliser olingolinga te donc pour na diable a utilisé te solution ezaka moko pesa vino na yesu pose à protéger parce que sans Christ vous êtes exposé et ça te que baïba qui te que bilo ebomaka baïba qui mais baki quand même kosala et ça neti ki sambongo tout le monde sait que muto simba ki sambongo muto nyonso simba ki sambongo asuka mabe mais bato basimba kaka l'envoûtement que le Seigneur nous épargne comment on a pas si kitoko boy bana mike likambo nini. La Bible dit Dieu a créé les hommes bons, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ni les grands amis, tout y a pas tout nzambalola. Mawa et puis c'est passé. Nazo benda bandeko basi matoyi. Tam sokuté na vidéo maman ko kesala te. Eza hasard le Seigneur t'interpelle. Nzamba kela yo bien Bible lobita nzamba keli mutu. Il vit que cela était très bon. Na baniama na banzete na babiloko, il vit que cela était bon. Mais na mutu, cela était très bon. Ce qui veut dire l'homme c'est la perfection de la créature. Sikoyo, ok koluka bangambu ya nini? Makomezo lo badia créer les hommes beaux, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ezalika munini na biso batu. À flair d'âge, ok kaboy otike mukili. Et orlobani pas créateur na yo. Et liwa boy vraiment baniko boy pisanga nini mutu amna yaki wala na kimia. Et que opema na kimia, c'est compliqué. Bande wonanga basi. Vraiment beauté ça relatif et ça bilongi mabe bataille mabe mais bazwa mibale bazwa basi siko yo mtu ana bien boye vraiment problème nini nzambe ngalo ba bebele ata ba chango gratos au fele pendana billet na maramunyo so na okete quand les bons moneno ba olinga ka boye yes quand les bons moneno ba olinga ka boye et moi sinon ce sera boti nzoto changer ka
Si comme nous bolingi bobo tabana 5 4 3 D je sais pas moi otika la kaka na taille ya bana ba 12 ans, est-ce que ça a un sens? Est-ce que vraiment ça a un sens? Que Dieu nous aide. La famille, donnez vos vies à Christ. Et rassurez-vous que tant on s'embelle, tout temps on est dans l'église, on a une relation personnelle dans un environnement, il y a malam. Ozo banga ozo tout ça, et sinon tu as passé. Diable a désorienté, que tu le veuilles ou pas. Vraiment, épaissi pas épaissi mawa. Année passée, jeune fille moi mon délai. Parce que na Turquie des a moins cher, même un délai bakendaka. Na auto on a la news même pas 3 mois, maman mo pas auto okufa. Ainga ino sali sa ya ba brésilien lift up so ba benga on so lift up bottom so ki nene. Ba ki no tombola esima. Ba chai batoyo et bomi et mondele. Jeune fille moi année passée, il y a plus ou moins 22 ans. Moi si kitoko azayi na epe monene ya mabete ba moneno ezalaka misuni obésité te. Akena yi Turquie na Copenhague. Bande bazonga ebembe na retour ta bazozonga basala babenga monene transit sur Indonésie soki wapi asali malaise bakena ye na hôpital akufi. Tant va vérifier ba ko réaliser que pendant opération bakataki petit intestin boy plutôt za na ba gros na ba petit intestin batu batanga anatomie boy ma en Afrique bakataki nzoka intestin ndeko mwasi akufa. Ka modèle vieux elengi boye nakozwa ba risque te ata baluki ngai jamais esimba te nzambe akelanga bien nazalanga bien na parfait non mata oyo komona nga naza bien, donc j'ai pas ce temps là vraiment bandeko nzambe asunga biso panza sango passe le mot babika ngoni panza vidéo panza émission obikisa ta musu mutu moko yebaki te eza pasi eza mawa bandeko na ngai komona babiloko akoye o Laetitia atiki mwana moko akufi na 29 ans po ya Angola atiki bana misato komona epe mwana moke je ne crois pas qu'elle avait plus de 35 ans plus ou moins 2 ans passés jeune fille en Hollande congolaise pe y opération le cahier bien m'a réalisé que y misunyo ndira libu moi ezaki mwana kokoya koya ba opération normalement ezala faut la laps ya temps so basali otika moins temps pour pas qu'il retoucher sous ya mona misunyo ande koyi bongo bien te faut pas que bandela nde ba kino bandela kufa moi si kitoko et vous avez mais même âge 26 comme ça moins de 30 ans et ça passe et à mawa que Dieu nous aide bandeko babilo ngeno simbi simba banzoto oyo bango mindele ba yebi on peut baloba ngo ezala dangereux chirurgie basala yango pona ba malformation o mutu mo asala ki accident mo terrible à survivre elonge comme déclassé machin comme déclassé et a commis ceux qui forment un zombie des raisons de cause basala la chirurgie mais le lot ba mo ke ko sa chirurgie nzamba keli est normal abimi azana ki disait beauté ou encore infirmité à ça l'accident azana est bien mais à Monica que non ndenge nzamba keli wana yango te il faut que vim sa bambebo il faut que vim sa masoko il faut que vim sa mabele c'est triste et akia corriger nzambe ba conséquence ba biloko na botala ba kufa après to le bani personnel encore peut aller à to banga nzambe ko to banga nzambe eza passé na malobe biloko lobati na ekana talisa bande ko ba conséquence ba biloko mokili ninge zo kendele yango to kanga nzambe pe to banga to linga yesu ka ene mutoko préserver pe ko parler biso la ba mambo belé ya mabe ya sia moyiko eza passé ndeko mwasi ne mobali surtout basi ya mibali ko penza te ndeko mwasi mamaye nzamba kela mwasi kitoko kando mozana o mukuse mwindo pembe mulai mutaolingo azali mutawa accepter te ko zali azali OK kuluka bangambo ba mindondo kilikili te oya kosumuka pamba pe yo mema kolo pamba na minute bandiko baza entre ciel et terre baza okufa et puis c'est parce que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta ya Sika. Quant à moi, abonnez-vous à la Sima. Partagez, likez, commentez. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Bye.
MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.